Ba musicien rien. Tes présence dans la monnaie ba comédien, na mona ki lobby tozaki na présence sai. Akiti na morgue, afuti mbongo ya Kombome. Donc mboma dans lelo sikoyo lokwa afuta ki lelo sikoyo tozo kende to mbome papa. Sai muta futi mbongo mbome. Sai muta futi mbongo ana futi on pe na vantarde. Tiko le lisanga ko Kolobaboto le lisanga Milik de la presse. C'est trop de présence na binope et morezomo na mo ndero mona. Tende tingai naza kité. Papa ou mérité na maladie. Papa sali 2 semaines à Pamba, 2 semaines. Ngazaki na Congo central na kende ba showgaze. Moi na mbali zanga merci koyo tellement na lingi musique trop. Ya bando linga ko ba musique wala na ntika ngonanu. Moyaka kota na artiste danger boke na makambo boke mona ba ministre est-ce qu'on en donc okangote. Combien de fois na kimi na ndaku na ye. Omono yeboye soka oye 20h boye aye fait pour ya ba 22h. Soki 22h ya koti pale yo 22h na koti tero ya. Zoba nyama. Puis bakanga ki na ba maladie na banzi mo kuta na émission na hôpital mais azo sala be mission. Donc il a eu le roi 2 semaines quand on a maladie. Donc 2 semaines le roi a maladie et puis papa a été côté kabiso donc douleur et ma casse surtout biso na famille quoi. On a vraiment ma casse. Donc na aucun mois coutu. Papa dans l'hôpital mais ça là ben ça la vidéo ça la interview mais na quand monde papa confi donc. Hein? Nzambe ka simba moli monae. Place ça qui met à la panae. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci de la confiance pour notre fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Merci de la confiance, merci de la bande. Vous allez commenter les émissions, bande vous allez partager les émissions. Merci de Moussala Tozo Sala Ilongo, Bisson Abino Sala Force Congo Winner Télévision. Merci à Madame Sarah Kabunji, la Cléopâtre depuis Londres. Un grand merci aussi à Brenda Côté Belle œuvre depuis quelque part. Merci pour les soutiens bébé. Un grand merci aussi à Chimène Ataka, la Topé Simbote Mingi, na l'Infinitif G Vassimba Célèbre Star Angeli. Merci Bandeko Balandignon sur Congo Winner Télévision. Quand l'actualité nous oblige, tu as déjà dans ma tanga na mboka to ute ko bungisa Papa Chaka Congo, artiste engagé au boyebi alandela ba artiste comédien, ba artiste musicien, ba artiste non sur ndenge na ndenge Papa Chaka Congo ute ko tika biso depuis le vendredi. Bon mona ki moi quelques éléments oyo to mixaki déjà na site na biso na butu wana ndenge ni balongola ki corps place ni ba mimaki na moka cinquantenaire mais tozana moko ya membre ya famille moko ya mwana na ye to lingi peto solana likambonga tête reposer invité na biso pesa artiste et musicien mais azama moko ya famille mwana Papa Chaka Congo Montréal so toza déjà monoko moko fongola déjà plateau kuna to solo la bade de Chango. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Ouais, bonjour Milik de la presse. Bonjour maman. Condoléances. Merci Milik de la presse. Tout solana makambona matanga Papa Chaka Congo to bigazala ki hospitalisé abela ki malade ngozala ki nino juste. Bon, papa vraiment a 8 ans mingi na maladie. Mais abandai ko se sentir bien té. Azo maeli mo ba calmant mo c'est que esengi siko pena fois kende hôpital. Donc tant que hôpital et tu veux plus bakanga ki na ba maladie na banzi mo kuta na mission na hôpital mais azo sala be mission. Donc il a eu le roi 2 semaines quand on a maladie. Donc 2 semaines le roi a maladie et puis papa a été côté kabiso donc douleur et ma casse surtout biso na famille quoi. Douleur et ma casse et ça vraiment donc to éviter de to koloba donc pas ces ma casse. Mais source ya maladie place mambo utaki vous a pas couronté quand même. Ya boy ba papa yemola za ki envie bande koloba boy bien boy. Bon papa souvent pour tous na réunion na biso mo boy ya famille quoi. Tous na ba groupe na biso mo boy ya famille. Papa to so la papa za papa wa sangisaka bana nyonso. Sangisaka bana surtout biso bana borfele pour presque ba papa tout ba kufi. Donc to tikale kaka na papa ye moko Papa Chaka. Ba papa tout ba kufa. Donc to tikale kaka na papa ye mo Papa Chaka na papa mo azana matadi Papa Ja. Donc azo ya déjà le ba 15 déjà ko za dia na matadi ya. Nakini pour alandela mambango donc papa azalaki très bien.
et puis papa za nzoto makasi azalaki nzoto makasi nga kuna ndima ete ke papa ko kufa donc tia kufi bo ezolekela ngai elekela nga vraiment makasi donc naokamwa kutu papa za na hôpital bazosala ben bazosala ba video bazosala ba interview mais nakamwa nde papa kufi donc mais nzambe kaka simba molimo na ye place aza kimi ezala pa na ye donc nde naoloba boye na douleur makasi tobungisi baoba na kati ya famille tolonga na côté artistique quoi nga na tia pena siko boye abenga nga siko nga abenga papa abenga nga mon fils donc je n'arrive pas à croire que papa l'a koufi non en limité papa koufi mais bozaki bolongola ki corps akufi na hôpital ni akufi na hôpital mo boye na ngiringi parce que là bolongola ki corps boke ngo na cinquantenaire nati to koma lobby nati to ma le samedi bon jupe ba appel ya ba artiste musicien ba artiste comédien ou gouvernement ou présence na bango moko batu ba monana ki déjà na matanga bon makambo wana tu mutu awalandela ngo eza la fille aînée na ye Margot donc Margot waza mwana liboso ye nde mutu azosalela pareil ya papa quoi nga na oloba o na yebi te na oloba te quoi présence no po mona ta bato wana te ba comédien ba musicien rien te présence na mona ba comédien na mona ki lobi tozalaki na présence sai akiti na morgue afuti mbongo ya kombome donc mboma dans lelo sikoyo le roi afutaki lelo sikoyo tozokende to mbome papa sai muta futi mbongo mbome sai muta futi mbongo ana futi on pe na vantar te afuti on te po alakisa mokili sai salango na ndenge bazalaki na papa chaka quoi yango moni sai salango donc ça exemple à suivre quoi pas bandeko misusu et puis na pesi coup de chapeau na venanga fali pour pas aigle tango papa zaki na hôpital na monaki aidaki papa bana kotanga somme te mais na bika aidaki papa c'est ça quoi. Est-ce que matanga ngonde bozomoni la organisation bino teke ba membre famille atake bana papa bozolinga mambo ekende ndenge nini ezakala maboko ya bato libanda ou bien bino mo befu bozo ba organisation wana donc ngai elo na osenga non la liboso na gouvernement et puis na batutu baeba papa zalaka pona ba artiste te papa zalaki na ba femme donc ba veuve azalaki susu papa ya ba orphelin donc azalika muta ya makambo ebele donc souci na nga papa akundama bien donc mututu o ayebaka papa ayatolela papa donc elonga na osenga ka epa ya le respect président de la République et puis na maman Denise Nyankero donc papa kundamara bien papa kundama bien papa muda bande ko landela pe bato ebele na ba makambo na bango surtout ba artiste à danger ce que yemonda zate makambo ne ezolanda mepanani ngano na moni na ngai te na mona ka ba mission msusu ba ba photo ba kangisa na papa kala ba poson na ba réseaux sociaux o mona pena mutu mo boya landela pena mamba papa boya na mona na moni na ngai te na moni te na mona ka ba Guimolaire mo ba yewana Guimolaire animateur petit ya bien petit avier ba petit avier nde bazoya kawana na ba Socrate producteur na biso Socrate musique a produire théâtre beau na ba Socrate bazaki wana donc c'est ça quoi mais souci na ngai ka ke batika Margot azali la fille aînée de papa Chaka Congo donc batike vraiment kimia c'est que de mbutu yali mbutu eza na te mais na ko dénoncer batu msusu après sona moni vamo comme ya wana na kozonga sous émission wa na mona batu mo bana ba cesse ba linga ba chama mbutu na matanga père mais na otala ba ona ka boy ba ke Chaka Congo aza na mwana ya guerrier ya musicien donc na facilité au sa nyonso ya ko loba na be mission ya ko finga ya ko loba boye to buzo bezana matanga papa mais na moment on na ko kino ko lobelo côté na ko sala pe lo côté na posa papa akundamaka na kimia nga susi na ka papa akundama na kimia pe na honneur elonga na osenga ka ya ngwana papa akundamaka na honneur quoi mais ba mission bazoya kana bango na résidence kuna
oyo to alinga mona place matanga papa ezali toza na Kasavubu na veni Lokolama numéro 1 référence Kin Marché ou bien Canal Plus toza wana donc R2 moto to yo linga pa yo le la papa pour l'instant toza na noana avant ba programme musuebima. Bon, organisation de famille en dehors, organisation de gouvernement, organisation de famille, vous avez qu'à s'organiser quand même, ou bien vous tirez sur le gouvernement. Bon, papa chaque année ngaza bongo matanga na donc na bongo atabiso famille to koloba mais papa chaque gouvernement mte ekunda po na Congo oyo tiko na compagnie que papa na ngai azaki mutu liboso na moneka papa na nga kaka mais ndenga kufisi ko na compagnie que papa pe na azaki mutu. Donc biso famille to sala bon organisation le loko tunde na osana mission donc ba sœur ba grand sœur ba osala réunion na niveau ya résidence à père kuna donc na la chaque jour na la kuna parce que mo na ngabo mo nzoto mo santé donc chaque jour na la kawana yango lelo na yeboye na sala émission après ko la moi 10 000 na kozonga suna butu quoi. Donc lelo to sala réunion po ba sala ki réunion mo boye entre famille na ba musicien et c'est que papa faut ba lela na imika soit une des trois mais programme en ezana no ezana moi bongo donc ebi que entre les lobby to za programme bien to luka place auto lela papa donc on a une des trois têtes to za bongo na imika quoi c'est ça quoi. Mais yo mo siko pe attaque artiste et musicien aussi peut temps ya ko sala mulo mona ba frère na yo ba musicien bu me rappeler ko yembe la papa bon on a habité na mona elo na ebiso yango ezana batu musu ba osala ba omosa makambu na ndenge na bango on comprend ezana batu musu ba osala makambu na ndenge na bango moni pe ko comprendre peut-être que nzema mo bo ebimi meyo ozaka pa chaka oyebi pe lokote nga na zuna ngata ya oyembela papa te donc nga susi na ngezaka ke na olela ka papa na ngai ba o ba oyembela papa donc ezapeka bien ba o pe ba oyembela ete ezapeka bien mais soki mutazui likanisio na bengi ngai tant que mwana na ye na ya koyemba na koyemba pourquoi papa na ngai nga na benda avant ko zala na mwana ye na za musicien na ye on peut nga nginde tuto ye ba mwana. Donc avant que zala moi na naza musicien na ye na taille na orchestre né 12 ans na sali 12 ans na orchestre na ye c'est beaucoup sangana pe ko pe ça peut aider attaque moi na papa cher Congo bu sangani pe na bande ko na boyemba ki mfumo ka papa bu rendre pe papa au mange atana nzembo quand même ouais na benga ki déjà vient na ngai bi musique dona ba musicien mususu bazala suna bisote ba mususu na habité ba porter disparu ba mususu ba bungaka boye baba oyo nga nazozwa na benga ki bango po orchestre chaque ezaki tuning mangenda ba msusu wana déjà na benga ki bango entre lobby bien jeudi na résidence ya père poto mekano ko kabola idée quoi. Merci Bade de Tchango tozota mlingité puisque tout le monde déjà longa pongi fatigue merci ndenge ko honorer biso na plateau na biso merci ndenge on maki invitation na biso alors bandeko bazota la yo baza posa soki baza posa ba retenir le mot par rapport à matanga ba retenir ni pe bozo senga ni pas bato baza libanda ou baza posa pe ba soutenir pe matanga papa Chara Congo na ebité numéro zali ou bien ba mona résidence ba stratégie zandene bon pona ngelo na osenga ba diaspora bato tu baza libanda bato oyo tu baliba soutenir matanga ya papa donc nako pesa numéro na ngai te na mieux placé na ngote donc so ko pesa numéro fona pesa numéro ya petit sœur na ngai Margot oyenda za responsable yende mutu bazalaki na papa na ye Margot inde mutadaki na papa na ye en plus batutu donc soko lingo o soutenir papa so dans numéro ya Margot bengaka Margot ou bien oye na résidence na ye na Lokolama numéro 1 oye na Lokolama numéro 1 au mona famille zawana mama Asrida zawana et puis ba ndeko tu bazawana
Donc il comprendre que ande makambo le cas. Donc souci nanga ka ke bato baza na poto. O baza partout dans le monde. Donc bo soutenir papa to le na honneur et puis souci nanga papa nanga akundama na honneur. Ndenge to mona ba lela bande ko misusu ba papa misusu. Donc en tout cas vraiment maman Denise Nyakero kotika biso te bana na yo. Donc il t'a la kana biso bana na yo donc toi na posa papa akundama na honneur. Et là on senga ka pa maman Denise Nyakero ngwana donc papa akundama na honneur. Et puis na autorité tout ya mboka oyo boyi makambo papa Chaka Sala. Papa Chaka Sala ebele. Maintenant on ata musicien moko te. Ale kana TV abundela. Artiste à danger. Na ebité hein. Si quoi ta musicien moko te le kenete. Azo mona te. Ata na matanga. Ah. Na matanga na mona ka ba présence ba Guy Moller. N'est pas leader rien. Rien non na moni minga na ovanda wana ti. Ba leader wenge rien. Non. Et puis na message on a lancé on pas ya président Blaise Boula. Président au moins na yo. Na bi que première fois au monde nga na mona nga te webi Margot. Donc nga na za mona ya Chaka na obenga Chaka papa leki. Donc makila na eza makila na ngai. Donc selon beko quoi. Ceux qui bozaki na problème na papa na ngai. En tout cas, tout limbisana. Tozongisana mabe na mabete. Présence na yo. Ekosala bien papa Blaise Boula. Présence na yo ekosala bien papa Blaise Boula. Et loka ngana lo bana papa na Blaise Boula ya ngwana. Donc présence na résidence ya papa Chaka ekosala bien. Est-ce que ce Blaise Boula a une résidence ya papa kuna place vous allez à Rosala les bienvenus. Makasi kutokoleka. Moi ne marwazo zela ina maboko ofunga. Azela papa Blaise Boula. Soko ye et ça bien makasi. Et ça la peine très bien. Parce que ba musicien no so de mona lelo mudaza mieux placé Yolande la makambo et bien zara Blaise Boula. Kaso kite lo na lobby, Yolande message na ngate. Dans la biso ki papa, otaka na benga papa. Na benga papa Blaise Boula. Soki a une résidence ya papa Chaka. Et que ça la bien makasi. Donc bien et ça la peine bien. Donc soit atelier mission papa Blaise Boula comprendre tina nini mwana wa lobi boy. Donc et ça la bien toza na posa. Yo mon petit nezade de ko yebela ke lobi bon pour. Non makamsu ezate ke ya kolobango. Omoni makamsu su miliki de la presse. Ezate ke obeto wa masolo mo be o yebi ngo eza mutuna makolote. Donc on a le on a yebi te na olobate. Donc son a lobby boy c'est que na solo la ki pena batu moko boy. Yango mo nga na lobby boy. On comprend yango nga na lobby boy. Marco le ki na ngati. Marco da a solo na autorité tout. Azo solo na batu tout bazana poto. Donc ça le ki na ngai. Na sakane air nyonso. Donc il souci na nga ke papa Blaise Boula na résidence na ye. Atanga soki na zate na que papa Blaise Boula ayaki na résidence à père et ça nga bien et ça nga vraiment très bien et ça nga très bien papa. Merci président Blaise Boula ce gars là message oyo bana ya papa Chaka Kongo baleli ba mon présence dans la résidence puisque bwebinde maman sokode bande rotambola ozala kiwana papa Chaka Kongo pas zala kiwana soki mabezali to limbisa na ndenge mwana papa Chaka Kongo tiko bisa biso awa soki makambo ezali oyo ligaki selekaki basambaka na ebembete basambaka na moweite ba kondana rapé moweite. Nous voulons la paix que non la guerre. Papa Blaise Boula, président Blaise Boula, un message où il a lancé papa Chaka Kongo bazala pour ça il y a présence na yo na résidence. Papa to kaboni na biso na bido sur Robaki César. Donc elo ngana lobaka bo epi na ba musicien tout. Ya tuning mangenda. Pona bi ke stuka César ba vieux. Papa Chaka Kongo azaka descendant ya Lita Bembo. Donc oyo tout aibaka papa Chaka abetaka na papa Chaka baya tolela papa elongo partout bazali auto ba message au musicien tout oyo abetaka na papa Chaka Kongo place tout baza baya tolela papa na pesa déjà adresse à matanga place ça to na lokolama
na Kasavubu numéro 1 soit to bengi nga na numéro nanga 089 21 69 862 089 21 69 862 wana bo bengi ngai na kopesa bino ba information na ba programme nyonso ndenge ezokende po na Papa Chaka Congo. Papa Chaka Congo azaka guerrier kolo kwanga. À l'époque to benga ye mombombo dominé. Ponga na beta na orchestre na Kembia, orchestre papa na ngai. Taka sekana na bana kimbanseke. Siko pa defin papa na mta ko tsanga na orchestre ya ileki na ye. Abna yo faut que beta na orchestre ya ndeko na ngai. Dakumuda te, oh za masola dakumuda te. Oh avant na ya pas dakumuda. Donc à l'époque le masola dakumuda ya ka masola lelo. Mais ce que masola Chaka Congo mta bimisa nga Kasavubu. Ovana ce qu'on a kimbanseke. Ok beta na orchestre mo na Kasavubu. Donc c'est Chaka Congo. Tina koti na orchestre wana to beti na beti abeti nga basali tout abeti nga stade des martyrs na yote so souvenir na méga concert giga concert na stade des martyrs to beta les étoiles de la musique ya Serge Kayembe na grand hôtel le comme Pullman to beta centre Wallonie Bruxelles to soit trophée ya mwana mboka ya Paulin Mukendi. To beti trop to ba memiling kutu kolobate pa na grand hôtel to na jomo wana to no benga papa Kumanda. Papa Kumanda n'avait soit kufa. Donc kuna to no benga ngo plan na plat. So bo beti concert esili bo mona pena talo somuke 10 misuni. On a petit so ba danseuse ba kingasani ba cha misuni na basani na ba chasser. Na kela melango fufu na palais. Boya to lela papa. Na ba danseuse otu batika ko bina. Boya to lela papa. Na bi ke bota l'émission o boya to lela papa Chaka Congo. Merci et puis ba leader tout. Bolanda exemple ya présent Sai. Bolanda exemple ya présent Sai. Présent Sai merci place oza. Nzamba zong c'est la ebele et puis abak c'est la sous ebele quoi. Na acte au sali et puis biso bana Chaka Congo et puis famille à Chaka Congo to betelio maboko présent Sai to betelio pena maboko ya mwana vraiment donc musicien Chaka Congo lelo papa Bunia donc papa na ngam ta sala ngai donc papa Bunia yo mwana ya Chaka Congo comme na Edimo Lango Masima combat papa mais batu miso ba ebika Chaka Congo ngasko na combat Chaka Congo utaki na Chaka Congo te yepena à l'époque azaka Chaka Zulu yepena azaka Chaka Zulu Chaka Zulu yemoka monika ndema kamango ezo kendela ba mwa komi Chaka Congo bosa ni kuna makambo leka wana na ba souvenir na ebele et puis mta komisa ko yemba. Mais il paraît que Bino Peba Bosundwa qui papa l'a hospitalisé. Tiko le lisanga ko Kolbaboto le lisanga milique de la presse. Bosundwa c'est trop de présence na Bino Pe er morezomo na er mwande omona. Tende tingai na kité. Papa ou mélité na maladie. Papa sali 2 semaines à Pamba, 2 semaines. Ngazaki na Congo central na kende ba showgaze. Mais à chaque fois, on sur la famille. Tes papa, si ça va, azaki na nini, l'hôpital kaka, abimi déjà on a sokoya otalae, on hôpital habite ngalo kwa na roya vendredi, na soir samedi na roya papa koufi le 26 juin, le 26 janvier, na 20h, ngana komi na kini le 26 janvier na 20h30, déjà parti ya wapi. Wana koma ikote nini po nzele ya mabe nzela ba Kongo eza mabe po o utabanda matadi o ya kini boye kiba po kolonga pe 10h bo komi pe bomona pe o pe lobi na tongo nzela ba bongisa ba prendre nzele za mabe na koma ikota kasangolo na tala ba message komo kota ba message komo kota o papa za soute donc ala linga tiko samedi na kende tala papa do papa kufi vendredi ngana e vendredi na 20h30 pona ke tala papa samedi ya ngwana to sundola papa te ba sundola papa te
basunde papa jamais tokosundela ye ngai nde abande kolingana zala pembeni na ye po ainitie ngai na makambo oyo asalaka po chaka na mona mobali te mwana mobali ezanga mais sikoyo tellement nalingi miziki trop ya bando olinga kuba miziki wana na ntika monanu moyaka kota na artiste danger bokendaka makambo bokemona baministre sikoyo na ndako kokango te combien de fois nakimi na ndako na ye omona oye boye soka oye 20h boye aye 20 po yaka ba 22h soki 22h ya koti pale yo 22h na koti te roya zoba nyama yo moni oki mbanteke ako fi aza bon a fingi fingo mona suna tonga va kende boye oke sokolele kamnio bo nikele catch yaka lobi toke no fil alumona ka banga na kimi na soki na njili yango moni papa pena bande pena ko sepela na ngati ya linga ina zala na ye ye alinga ina zala na ye c'est ça quoi mais bana babosa na papa te tokima pe papa te ye tia banoza na ye yaya na Angel abanoza na ye Margot abanoza na papa c'est ça quoi na eloko ezate donc wana papa na biso tolele ti na suka ti li fobo. Merci Bade de Changu to landio na bokebi nyonso to komi na biso penda ne suka. Merci ndego ki ko ndima na invitation na biso malgré douleur mais on ndimi ka po frère na yo bandeko batalio déjà bayo ki on éviter soki ya robakisa poto kabwana. Ya bakisa ka ke numéro na ngeza plus 243 89 21 69 862. Donc éviter so bo souvenir suna banzembo oyo. Baninga na ebisa bino mwali solo oyo yanga na shida bolingo ya somo oyo matonge bamelaka pe mape boyebi mwana mwasi akoseka na matama ya pupe nani abengisela ngai epai azali mosika 8000 km na betata makolo ata visa spécial nga na kozwa mama ye poto kutana nga na shida wapi moyen jida keyo na maboko ya moto mosusu solo liteya oyo ngai nakangaki ye zonga mama zonga jida ye zonga mama zonga jida ye zonga mama okomi brisele papa Chaka Congo que ton nom me repose en paix papa. Milique de la presse na kokasu te tokata. Merci merci Bandero Balandino sur Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci Ndeko Bozoki le beaucoup retour la biso de début jusqu'à la fin. Merci na Bandeko Tozaika la posa to emamwana Chaka Congo te kotika biso depuis le vendredi donc tukomi na biso penda presque à la fin de cette émission. Boyoki ye moko ndenge alobi na munoko na ye na ndenge bazaki na papa na hôpital na ndenge papa kufi na bato o bazo soutenir bango pour l'instant c'est président Fiston Saï mutaki na mbongo po bambo meme artiste misusu na nous ba mona niti mikolezoya bakomona na topesi mbote ya mboya kokabwana na Joël Pepe mobali un grand merci aussi à mon frère Christian Vundilu garçon petit bio en direct de Belgique Christian Vundilu merci pour les soutiens Brenda Côte topesi mbote un grand merci aussi à cette mbombola Kirmanjaro de la presse congolaise merci l'équipe technique qui sur Congo Winner Télévision un grand merci à mon cordo Adi de Lumumba zaki na sima caméra kuno na machine na micro zaki nga wabino tokutani mikolezo soki sumasi azongite protégez-vous bien on est ensemble merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.